bana King, bana Dar es Salaam, bana Poto, bana Mokili Mobimba, site FM Moko, Afrique Info avec Franck Semaï, Yandankala, Twende. X-Bass, Marandura, Franck Semaï. Le monde est surprisé, maman ina e bakiteo, baninga na komisa bandeko ne bangunananga, batelanga mita munzela nyonso na leka baluka vina ngai ebeba, likambo kokane simba kate toujours nzambe akosukisa. Octave Mongwe Matarawana, il y a deuxième. Elikana ngai kapangala losamona tata nzambe. Oui. Wa yangwana katsenga sala. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité sur votre site www.africainfo.net. Comme vous le savez, Africa Info, c'est un site qui vous livre les analyses des activités sur les enjeux de l'heure. Aujourd'hui, nous sommes à la Zamba Playa. Ndengeka bozomo na binomoro bana potone bi déjà que bobi image ya la Zamba toza awa na la Zamba Playa et pas yo wapi. Tozwa konturandi ya ba musicien ya maison mère o ba uti kikuti après avoir ko beta mo ba concert kuna et puis to qui déjà éco vraiment ezala qui bien mais ka cela ne tienne to mona qui vraiment to ya to tambisa micro awa na la Zamba Play et tous quelques musiciens ya maison mère et ceux qui peuvent bazale belete atamoko o tozana ye ezabongo dinara o binono soboyebi et aza musicien o a intégré groupe ya maison mère pas très longtemps donc aza déjà habitué donc à qui je dis ordinaire. Bonjour na batutu ba kotala biso partout dans le monde. Ba meilleur venabino tout déjà donc c'est ça. Dinara, est-ce que ça vraiment plaisir le Rosa Pembeni, le roi de la forêt? C'est un grand plaisir d'être à côté d'un grand comme le roi de la forêt. Pour moi, je dis vraiment merci. Merci à l'Éternel, merci. D'être à côté de lui ensemble, ce n'est pas facile. C'est un grand. Donc moi, aujourd'hui, je suis à côté de lui. Ça me fait du bien. J'aimerais tout vous quoi. Attaquer un artiste, ça va pour moi. Tu te retrouves, ça te fait du bien. Mais Lelo, est-ce que Obi Otika pas si mon côté mon non, côté passe ou pas, je crois que c'est ainsi va la vie comme on dit. Donc, ça la réalité à vie photo acceptera comme ça qu'on s'est présenté comme tel. Donc, les gens n'ont vraiment pas cité. Séparation c'est normal. Depuis la nuit, le temps ça a été toujours comme ça. Donc, les gens normal quoi. Dinara, yebisa biso bandule na bandunduville tina kikwiti elekinde. Ouais, Bandoul l'équipe bien, le roi de la forêt a instauré système pour aider toujours jeunesse congolaise et non que biso na musique a aider biso mais aider pays côté sportif quoi. Il était bon côté joueur ils a que phénomène moto tonga ba stade. Atali que ba installation sportive na biso ming vraiment ils a vraiment bien ti. Tu vois, plutôt mais ça va grand joueur, faut pas appeler une installation il y a bien pour qu'il va s'entraîner bien. Le roi de la forêt a une initiative, on est à retourner, on la tourner moro ya Congo mobimba to tonga bastade. To banaki on a bandunduville, recette utilisée au côté à zo PC à mon ministère sport pour que permettre bango ba tonga bastade wana. Donc ba tourner sur l'équipe bien to banana bandunduville, to zongikin week-end parce que zaki bonga ki quit, to ko zonga donc week-end oh déjà lobby to ke d'abord matadi. Torbet na terrain d'Amar samedi et puis dimanche torbet est-ce qu'on a boma donc ba fête zokuta biso ba côté na après ça to zongi le 28 to zu avion to ke bon kobet na Dar es Salaam concert za le 30 et puis le 31 torbet ta bona kata mwanza nti matadi na bango ya côté Lubumbashi na bango ya côté wana. Donc, merci. Mais jusqu'à présent, on va retrouver couleur na hôtel na maison mère. Tokozwa mo ba morceau moko oyo obanda nango déjà et puis na ba morceau ozo sala déjà na maison mère. On a banda nango zanetike. Non. Bon mon angazo batendenge nazolela ya bogae. L'amour kangi sénateur ministre président et kangima boke yannick immortel bienvenue bianco. O seko ya Noël bonela ya zongae Micho. Ouais, bon, à Silikoti, bah, tu vas se retrouver quoi. Bengelanga, maman leki, y'en remplace à maman. Donc, on est là, quand j'étais, il y a à l'époque, et puis, tu bêtes avec vocal, monsieur, sous
soki balongoli yango te ezalake yavanga mambi yavanga kumakeseo yavanga le marquio ya Dorothée Mafuta ale manque le pas inde danindila Fabien de Bilto oza ba prince na tiki ba côté wana quoi donc so balongoli yango te ba yoka yango quoi ata balongoli ba foka mais ba cœur ba rotika parce que na sali ba chorale moi trop kuna ya ba cœur trop donc ngam na sali on a vie na ngai donc ezala ngoma makambo lelo ba kozwa quoi makambo ezebele ba kozwa nalali pene na yo meme aucun geste qui se manifeste maboko na yo ekomi aveugle ezomona lisusu ngai te simba ngai koto na yo kayanga elengi odeveru ya ngai sentiment ya boga leader ya niki mortel sepelas nazonima teke bolingo esali ngai boye s'il te plaît mon amour bablogo eza monsieur eza ndako ya bolingo totongaka fidélité pe amour lelo kotisi ba criminel d'amour bapienga na tikali nanga le main vide kasi oyebaka tous ces pays ici ba oyebaka ya Dorothée Mafuta maboke malbonneige blog monsieur Isaac naolela na bolingo bango baoseka ngai mesi alela na kuruze elila basabatani pimela ebembe nyonso kasi kopola te bapimanga nyonso tu kasi affection ya love na yo te ton amour me prend la tête doza blog bakoyoka tango ya quoi mais maison mère c'est bon le roi de la forêt ça va moi tant te senera ta maison mère zo permettre biso de voyager donc déjà chaque week-end tous à la rater donc chaque week-end moi contrairement à maison mère yeba boki contrairement yeba boki donc na comment sentir ndesco na osala ndesco ne musique comment sentir ndesco osala musique Dinara, Webike Makambo Zoloba, Makoma de Clermont-Ferrand, le nouveau père double, Akangi Masolo, donc Makoma de Clermont-Ferrand, Makambo Zoloba, Oyo, Batoya Jackie, Baoloba Nini, Sadi Kuna Moussala Ezalakite, Joël le Kandalux, Bayebi. Toko Sato, mes consciences, n'est pas Toko Sangote, Toko Sapé publicité, public et yebi. Mamna lo bageza réalité donc nazo sala na fabriquer le komoti na ebike ba dégâts Schengen Mariette yo yebi ba dégâts Schengen Mariette na kata Bordeaux balobi ya mundele yo yebi gaza pemi ya mundele ba dégâts Schengen ya za kana ser na Dorothée Mafuta ya ngana linga tru ba ya bienvenue bianco ba maboke malbonneige ba koko se dangi chic ba patuka pangala ba ebike mamna lo bandeza ne réalité ce qu'on a commencé la musique c'est na la teke bossa ba stationner bo fanditi et c'est na ki osala musala o senti vous appelez fruit à travail nao bobima qui gauche droite net toujours bima chaque week-end tous à la rater parce que vous avez qui vraiment la bienvenue ou les bienvenus na vraiment na maison mère nazala qui vraiment bien na maison mère ba ya minga vraiment bras ouverts parce que savoir faire nanga mudiseli ki ba ya manga bongo et puis le roi de la forêt permettre que azala vraiment ouvert envers ngai. Aux chanteurs deuxième voix, Nabato Baebiote, Nabike, centralisation de Paris, il y a Jacques Pombo, sans oublier Sergino Munzila, il y a Lorraine Chika Munzila, Bato Baebi vraiment Masolo Ndouli. Bazota moi idée, na Oyo Yoka déjà à maison mère, ba morceau Oyo et Beta déjà à maison mère, mais au moins Dinara Azoembera Bango. Nani bazwila embanda tena bolingo na ndima ye olandi mosolo asili singa lolendo na le lisima na yo ngaya wa babwale kozwa na mokili blandine pemba kela sito moyeke chansa Dorothée Mafuta dinara na kozwa mokolo tuna nga ekokoma o gikandolo kokoma dimba batikala ya charge ya famille mabuki malbonneige ya nanga ye ya niki mortel sepelasi bamabia pe basala ngai kona tanga mena zuwa chance teto diplôme ya kosala na banke bozia pasi mave mavanga kitoko mama botelanga yango ekomi konzuluka na mitali mera mafuta efragi suna regrete mokolo gogo munkuku akozwa mokolo nese makiadia kozwa to mokolo Franck Olympia kozwa ye bandakala nozaki wapi avobeta tout plus aveuglé que l'amour balandaka yo pona mbongo Joel photo mbetingi baye bakatisaki ngambo po bazangaki bolingo biso batoto pola mvula
seko na yo salon José Mapuya yebisa pirole bla na merani timambote mbongo eboma mbokara Victoria na putu Gile kidumori nongana like makengo balanda kaye pona mbongo parce que banda kalawana talent o ezalaki la zamba oyebi place ezalaka ozalaki na wapi po affronter mes hommes. Chaque chose a son temps, il faut laisser les temps en temps. Moment opportun on depuis ça mais c'est que tous à la maison mère peut-être na tana ingles ati moment opportun des sali qui tous à la nena mais Dinara oye ko remplacer JDT na maison mère batu babula ki bongo mais bakani ba moni siko na komoke ba bloko monsusu na komoke côté monsusu batu babula ibo batu babula ibo ninga ye ya bano yembaka biloko bayo na komoke ne bakote mote biloko na bende na betelio batu babula ke ninga ya ye aneka nani bwengo wizamena muyamba babula na ya kotiana. Mais lelo eza moi problème moko il se mieux batu bazolo bango c'est pas nous nabi que nouvelle génération nouvelle tendance dada muzinga bato maison mère à solo question o ezo déranger moké babi maison mère ezakara orchestre ba photocopie donc mabiala à Longwe bazu Olivier JDT à Longwe bazu Dinara Adjani à Longwe bazu Miel de son n'habité ozo partager avion non partager avion entier ils en ont makambu to botamara to moi ko za poser na kin me bisio mutu na moni ndike mutu mobi na mona côté moko boy ba voix to botamara lonza nzambe ndape sa biso yango et ngana le bagana je dis merci à l'Éternel parce qu'après ça moi ba potentialité moi ebelé nga sans interpréter mutu mo na bimisi moi couleur à mutu wana ce n'est pas les rois de la forêt qui na bimisi les rois de la forêt ce n'est pas si ko pena no yembiete ce n'est pas ki ngano mo na bimisi wana Ozo Moxo le roi de la forêt to kasoko obimisa et netini na imbela 13 ans nazalaka na souci ya Blandine nazalaka na souci ya Blandine Pemba nalingaki tacheti kala na motema ngwe kolongwa kave motema elobaka te solo na memi ngambo soki mwende perfusion nyonso na kidiba miso yo kaka soni kasi motema etikalaka kaka courage na yo nasala nyonso na mikitisa epai na yo donc yango na quoi. Merci Dinara, ça me va droit au cœur. Je sens vraiment que Ozane Lokoana, Obana Maison Mère Balingara, Obana partout Balingaka. Mais quand même, Lelo Oyotebi que Maison Mère, Ezali Kambo état d'esprit, c'est-à-dire Maison Mère, il faut quand même se recotier na boîte, il faut somba champagne. Maison Mère, c'est-à-dire il faut carabien. Est-ce que Lokoana et Bandi Koyato de si bablo ko nzaka na champagne mutapea ngo tikarbe mutapea ngo ngazala ka véhicule bana la samba sundi bande ko to ministère wa sokino dinara ka véhicule moyen qui va me sura bon car écoute moi garage plan ba traiter biga biso kin banzela ka ndenge zala ka bu donc ngana maison mena ya piloter un collègue na bino moka loba par rapport à ba salaire au bino bozwaka wana droit pour somba champagne na boîte de nuit ti bon champagne pour somba faut ka salaire basumba champagne pour na salaire ite et on aura boisson pour boire ce que c'est pelo melango meli yango meli donc to bengo ni ça complexe muto meli loko dépendre na guna ya batu mususu ngaka na chambre je me suis boîte na vie na ngasi la champagne parce que et ça laquelle boum passe à préférer amani ba red amani ba jack nazana mbongo ako pebe msu 50 champagne à payer yango to tiko ça trafic d'influence complexe mode d'infériorité yango ti zala libre na choix na you ko sama ramte po ki nganda sala ki xy asa nga pena sala yango non ina entre nous complexité bosolo kaka tango ye maison mais chanteur nini yango tango yoki obi non il fallait quand même toi boy azala vraiment pembeni na ngai na ki ba bon chanteur na kuta wa na organiser ba café room café room bon chanteur na habité sona biki na azab na habité témoignage na kopesa pour na café room pour citer que lui donc pour tanga pe bando ezate ka tanga ngate o tanga non yo ozo tanga ba chanteur oyo nde yo mo café room ba miel de son na yo ka sa boy ngad na yeboy na ye café room miel de son jusqu'à maintenant nazoboya komemona terrain ya polémique donc entre autres lokwa bandeko lokwa ba Nicodème voilà ba yemba baza tozana ba onto yemba na bango. Alors lelo oyo apport na maison mère ezanini apport na ngana minchu ezana no kinazo interpréter na no bien
mais ya makasi ko ya tango to beta 2018 tango biloko mai sang le roi de la forêt bo papola ndé place na parce que ngana za na chance na komaka pe su nzembo na komaka koma dia combien de nzembo na banzembo belé lokola na banzembo sitoko tanga te parce que wana nzembo no moko déjà oyo koma et puis nzembo ngo ebetaka si betaka lokola nzembo ni betaka tina otanga te omoni ke lelo yo moko omiboma siko tina otanga te evre na yo moko koma okelango so tina otanga te parce que da to yimba so liaka mbongo c'est que ça sous evre na yo te otekaki yaki place to ndoko sala ah ebetama nde pashi dete boye sili kotite mais achaki ye moko komaka na ye siko na yebiso ke na fane siko loko ayedanga pe makasi le bienfait faut pas oublier azavio ayedenga pe trop na carrière nanga na koni tina pesi bambote sikaza ba meilleur venaye ave nanga ya contribuer to yamba ngo vraiment motema moko te pa peut-être yena nzambi na bongo na bigina pesi mbote take vena na souhaiter ba meilleur ve et sikaza na madame nae c'est ça azavio na travail ba oyoka ni tango wa de fois bo beta Boroyoka na koya pe mama boke malbonèche mama boke malbonèche tu es à moi ma boke amour à vie nanga na mi bonzala bolingo na yo lokola ofane na panier sala nanga nyonso oyo lingi ozana ke chaleureuse koleka taba mes dessins soki moto azwili kama tu es bon comme un bonbon, tu es gentil comme l'Argentine. Si tu étais la ligne, j'en l'étais voirais tous les soirs. Si tu étais la rose, j'en l'étais planté tout près de mon lit pour t'arroser l'eau de l'amour. Yoka ba texte. Bon, français belé. C'est ça que on a salayo na koki jamais kobosana. Pour tes consciences nanga eza ko reprocher ngai. Il faut t'avouer ta moitié pardonner. Na salaki mabe na reconnaître faute nangai. Na kabaki matoi nanga pabaleki nzela ye. Tala lelo yo ingratitude futinga na monnaie de singe. Il s'appelle Dinara, mesdames et messieurs. Au binôme, on peut sentir vraiment voix moko. Oui. Au nom de l'amour, je t'en supplie, s'il te plaît. Kokomi sabolingo nanga te lokola linuka. Eza normalité bolingo e comment jouer, mais mes rôles que linuka. C'est que bolingo eza lisusu bolingo te mon amour na ye lisusu. C'est laisser l'héritage, l'Éternel nous a laissé. Aimez-vous les uns les autres comme la Bible nous a dit. Nana baki sabat tendresse. Naba affection, pour ça la pili ya bolingo. Loin de toi c'est l'enfer, à côté de toi c'est le paradis. Amène-moi au-delà de tes. Dans votre barreau c'est là quoi. Mélancolique Mboka Nango Yango, mesdames et messieurs, il s'appelle Dinara, avec qui nous sommes en train d'entretenir. Ndenge bino morubo mo ndenga azome mabiso, azoemba vraiment bien habillé. Ça fait plaisir à la première dame de Lausanne, Merci Ko, Yago Belisha, Bapara, Yarij, Andy, Louawa, un enfant pas comme les autres aussi, à la baronne de Genève, Mama Tete Liengo, maman sociale, la baronne de Genève, la maman de Fatima Miguel, famille royale, Motema Nico, Hitler, Bogard Morobo, c'est-à-dire Succès Plateau, nous sommes avec Dinara, Azo continue toujours couper sa goût, mais Dinara, et donc comment on sentirait pas naïo, bah français ou belé zoemba, net na wenge français belé boy. Wenge c'est ok, bon chic, bon genre. BCBJ. Il y a un wenge maison, mais le roi de la fondateur à Maramouti. Wenge ma soeur c'est le roi de la forêt qui ne vérifie bien. C'est comme si parce que tant que mais ce qu'on dit wingende on va faire wingende on éviter s'agit. Donc tant que français bon c'est là ça prouve que Dinara c'est un intello. Je suis pas un inventien. D'accord, je suis pas un inventien donc Dinara c'est un intello. Donc non ça la musique qui était par hasard ou non parvenu non, je suis pas un parvenu. Je suis vraiment un artiste inné. J'avais eu la chance d'aller à l'école pour apprendre grâce aussi à mes parents. Je vous dis vraiment merci à vous, surtout à ma maman. Et à tout le monde qui me soutient partout là vous êtes, je vous aime bien. Donc Dinara c'est un intello, au moins que texte na sala moins effort, il y a même battu moi au-delà. Il y a ma cam, tant que non, t'es mon garçon m'a réfléchi ça qui. Et puis nous avons temps payé autant à trop bas livre. Il y a moins que monsieur, il y a mon ex bah il mourut mon boy. Toujours il y a un tanga. Net ouvrage ni yango autant à trop. Ah natanga bah livre, même Bible, surtout Bible. D'abord déjà la Bible donc parce que chaque jour on a autant et ça bah tu me souviens bien attendre à chaque jour parce que là tu l'entends le passage je me rapporte Paul Baké quand j'étais petit j'ai parlé comme un petit j'ai raisonné comme un petit j'ai mangé comme un petit mais lorsque je suis devenu un homme j'ai tout disparu de tout ce qui était de la France c'est par là apôtre Paul Mobanine tant on a qui païen abanok ça makamutu comme païen ça makamutu comme pagan mais tant on a mis Seigneur Jésus-Christ comme sauveur
ndé comme Christ comme ça comme Christ donc ngas qu'on est non comme na parole ce d'amour na yi na on comprend que non. Quand j'étais petit, je mangeais comme un petit, je raisonnais comme un petit, je faisais tout comme un petit. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai tout disparu que tout ce qui était de l'enfance. Comme je suis à côté de toi, je me retrouve mon amour, s'il te plaît, permets-moi. Oui, big makambo, mema oyo. Ok, nango musika te la maison mère. Sinon, ok, non, musique, ok, ça va. Yo oyebi te ke maison mère, totonga mukie, sope to tonga te metolo bango na mwasi. Yo oyebi te ke maison mère eza orchestre oyo isenga tamo baluki na sima kuna baningisi yo ela biso apôtre Paul na la zamba. C'est kasi les grands magiciens Seigneur Jésus-Christ. Kasi les grands magiciens maîtres de l'univers, yimda sala likulu na si. Ton un souffle de vie à grâce n'enganga pesa mu souffle de vie. Donc c'est to croire na ye. Nana maison mérite. Non ça peut makamara mpe kende bien donc nana place donc muda na place ya téléméli. Ba c'est quoi na ba 10 de balles. Ba continue vina bango. Bon eloko nini yango oyo tango banda ozaki en dehors à maison mère au banda koyo kama tango koti na kati sentir que ezala nango bongo te. Eza eloko ni. Ba bilobela ya batu. Ke kuna boye. Non boye wana tolingi oloba yango. Donc dire Satan moi so ofendo donc mon Satan personne. Do Yanson. Te Yanson était on dire so ofendo tu même diable sous musofa moi sous diable musofa donc nous tous sommes des humains. Na mon ba frère na on dit que tout ça la musique to partager pe ka ba idée parce que nga musique non ça na tanile yango pe lisusu. Donc ce que naza différent ba musicien mususu na tanga ka musique na komara solfège. Eza ba musicien mususu to no chama ba interligne to la musique à comment ba commenter même ce gaza grand. Mais déjà oyé pas les grands formateurs. Si. Donc n'est-ce pas oyé le sous recyclage. Vraiment yangonde. Na perfectionner les sous art les sous na lango. Parce que connaissance il y a classe il y a bien. Mais autres doivent apprendre sur côté doyen moi sali makama beta ba zénith ba bexi na ebité sali na ya makasi le roi de la forêt betité c'est un espace européen na ebité donc na perfectionner le sous art nanga et on a permis le roi de la forêt. Oui, pour perfectionner Arnayo Dinara, ça me va droit au cœur. Bonne chance. Kakandenge Zalaka, vraiment, te souhaiter bonne chance. Naba Mastatou, Jordanie Munzila, Waka Waka, Kimbangu Yesu, le papa des paradis, Masolo toujours Ndenge Zalaka, Toza Awana Dinara. Mais Elo Romoko Bouye, eza vraiment important. Tokoka Kikotikango, eza Eleka inapercité. Eza vraiment Bouye Ebele Bataba Orchestre, Misusu. Tant boye beaucoup tana ba massa mususu au sentir ba massa ba uti ba move mususu ndé nini oh na moni bon normal donc on va accepter bon na maison mais cela veut dire bah ça va bon de travailler au fur et à mesure tu as mis ça couleur mususu dans mon tapé sa couleur et puis bah sali symbiose wana et puis ce identité mususu c'est ça ozozela nini na maison mère on ozozela bon Dieu sait mais on a ibné gagner au sala musala. Et grâce à travail, on a des refutangai. Vous avez un rêve, Robeta, Zénith, le Robeta, ma soutien, mais Robeta, on a un rêve, Robeta, ma grande salle, ma grand stade télé. Je crois bien que nous sommes souhaités à bien à la vie. Yango a biso siko rêve na yo, les lots tokokaroye, on a maison. Tout ça, yaminini. Ou peut-être bandeko balekeli boson soit certain ngana sala yango. Mais apparemment dina oza trop scientifique qui nazo comprendre te so to ko bouger muke. Ozo kende nanga vraiment trop science. Mais na lingi pété ko créer yo soit ko compliquer ma solo na lingi vraiment au répondre kaka et puis et ça la bien na batu bazolanda biso. Est-ce que lelo oyo dinara sobabi au placer les biso de deuxième voix ya maison mère oyo moko sentir que non so ozoka bangonde nini hormis les rois de la forêt les rois de la forêt Serge Mabiala non lelo na ba oza na bango et au sauté na Jacques Mbamo ke na Serge Mabiala o bari date ngana tangela onde siko tangela biso ba oyo ekuta on est okuta na kuti Nicodème deuxième voix ka na kuti wana. Mais on a une carence à la deuxième voix. Si, n'a pas chanté monsieur Bakendaki, mais tant on a eu Wingi, n'a coûté la deuxième voix mon Nicodème. Après, on a un nouveau reclinement sur Toye, on a les bossons à Yéli, les bossons à Bango. Bango, après, des mois, parce qu'on a été au départ et ça, on a eu le roi de la forêt dans les États-Unis. Et Bandego, monsieur Bayo, le roi de la forêt, n'est pas eu maison mère. Donc, on a Zalaki, on a eu Nicodème, frère Nangaï. Nicodème, frère Nangaï. Et les lots, c'est beaucoup mis combien de deuxième voix? Ah, tu vois, ça va 5, tu vois, ça va 5. Pour retenir kaka image ya Nicodème. Na obimi baliti. Otangi nana. Na otanga ka yé na kutaki na ngana yé.
Mais d'abord on est moins respect moi boyeza na moi muto ayaki maison mère moi calé. Ben oui, ben faut qu'on respecte les gars qui ont vaincu. Na coutier, faut na mériter respect na. Moi je suis pas un impoli. Ba doit blême souka pour zaka musicien, ba musicien ba mga ba voyou ba non. Il mérite beaucoup de respect parce qu'il na coûté na makambo donc a mérité yango. Bongo ba musicien o ba reconnaître bisika ba utate batu ba format bango te batu ba sala bango te tango mona makambo wana tokena à côté ya maison mère étant artiste tango mona makambo wana et sala konde. Bon, c'est par là je dirais que chacun de nous a sa façon de voir les choses, a sa façon de vivre. Moi je suis différent, je suis Dinara pardon, je suis différent avec eux. Donc notre façon de voir les choses c'est aussi différent. Donc na ko condamner bango ti bana ba raison na bango bana makambo na bango. Donc chacun de nous moi bi place ni à télémé donc bana makambo na bango ba yebi ba raison na bango pour ça bango bongo. Mais moi je crois que reconnaissance sera nem de l'égard. Le bon pas nier les rois de la forêt. Ah siko tokozwa mokso ya mokili monde ya surprise après tokabona na mokili monde ya surprise mama ngai na yebaki te o baninga na komisa bandeko nde banguna nanga batelanga mitamu nzela nyonso naleka baluka vina ngai ebeba likambo kokana simba kate toujours nzambe akosukisa. Octave Mongwe Matarawana, il y a deuxième. Elikana ngai kapanga la losamona tata nzambe. Oui. Wa yango na kasenga ya sala. Donc quand ça kate to ba rapper maman bongo te to karabino. Zakana biso to ko. Ntango na loba Octave na bike moi eloko moko boye matérialiso wana. Et kasi yango na biso ke yango do bana matete déjà le bito lunga de akin samedi dans la terre d'Amar. Dimanche toi na boma donc bana mata déjà ba élection donc système de la force ka totonga stade mais 7 jours de la semaine ni makam imenye zenga luketulu salamambu nazolela bolingo na ngai mama ba pompier balobi ba monie na se ya station na pardon Jean-Marc permette ngata mouradimi et salanga moi saina kata motema affection chérie et comment perdre déjà valeur na yango o comment ça la semble netim pourquoi zolia zo fulae ba portable mon soso soki o changer coque et perti ba carezo sous se modifie nzoto na bela kesto moye biango mo sali sambla yo si por ya vinanga yo wana yo ke gimalela deux ablo à 7 jours de la semaine batu baroyoka quoi na itika miye mutu wa mutu mwa wa mapenzi yako na kupenda na itika miye kajito wa kwa penzi sala nyonso lingi wole wadi la furahi medi bongo baswahili. Merci vraiment Dinara na sepeli vraiment na ndenge opesi biso pe temps ya bo fait champion d'homme ye tuzarana partout donc toke ba nous vite na champion d'homme to ye ki kuite ba champion d'homme toujours kinesu matat na champion d'homme cela veut dire que orchestre wenge maison mère ils a bien structuré et voijarana ba mettre na pour la sécurité ya orchestre na bango et voijarana bureau na bango donc na tira au monde ngoti bien sûr que sikoni na komi ko beta musique ah na nenga bien bateau bazo soutenir yo. Ouais. Oh, pesi bango ba merci. Poto e bape ko kamba. Na bani na famille na ngai, sœur na nga Dorothée Mafuta na Bordeaux, grande sœur na nga, merci na oto sala pona nga. Petite sœur na ngai propre na nga Bordeaux wana Mariette ba dégâts Schengen. Yo ebi merci déjà na systématique na zwati quoi et sali ngai beta lo ko déjà yé donc Mariette ba dégâts Schengen petite sœur na ngai maître au gauchi vient na kata Bordeaux wana ba meilleur vient na yo na Paris vient na propre ma boke mal bon neige les planificateurs ba ko lemba vient na ngai ma boke mal bon neige na kena lema na boni mon papa di beaucoup les grands conciles vient na ngai bienvenue bianco na kena Londres na moni massa na ngai Yannick Immortel Cepelas na Paris na moni bongo Chris les Bruxellois ba Fabien Debil to dit Antometa Chaber la star yo yebi Patou Kapangala golf kizo la président ya toile na Dakin ba tutu bolinga Dinara on a tengité bozé belé ba moti na bino ba meilleur v maison mère au grand complet tozali quoi oué rande makambo wengeza nzete oué rande musisa ba makasi zo ko ya me ba makasa sika musizo bima les rois de la forêt fin ya makambo na pesi moti na batutu balinga Dinara numéro zara obika nzala 89 323 0213 089 323 0213 venanga na Angola Blaise Mavuzi Makila ba patron venanga Blaise Mavuzi Makila ba patron Luanda na année prochaine tozawana quoi ressentir Fiston Sabou depuis Luanda tebike
et ça l'ira bien. Merci Nabino Nyoso Bopesa qui biso vraiment attention. Merci vraiment. On a Otobenga Rabongo Joël Kandalux, le Lix a un nom. Et sans oublier Pichen Mbemba, il y a Christelle Mbemba aussi. Na président Edi Mustafa, Masolo toujours Ndenge Zalaka. Merci vraiment na Otobenga Rabongo Nico Hitler, il y a Fatima Miguel, famille royale. Et sans oublier la baronne de Genève. Le nouveau père doublé Makoma de Clermont-Ferrand, le number one, c'était bien là. Le président Reagan à la présentation, Donald Scofield qui était derrière la caméra, Maëlle Sadiki Masolo toujours des Zalara. Mère doublée, Ornella Munzila, la maman de Oran et Eden Bart, on est ensemble. Merci. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, CTF Moko, Afrique Info avec Franck Semaï, Kiandankala, Twende.